problème mais toi na rancune na mututé afinga ndenge ba ofinga omoni banani ba ofinga mais bakulu na o ba ofinga tant ba ofinga papa avec muto mukuse mais koza mukuse za bien mukuse talonga na mulaite na bakulu na oh mais bato ba telema na Didier Lacoste ba ofinga bakulu na musicien te bato ba telema na Didier Lacoste ba ofinga yo boye mukuse y a pas de problème mukuse y a pas de problème mais to lingika mukuse wana ayemba abalola kingo partout. Mais tu comprends aussi a dit qu'il va chanter. Non, bêta. Il y a un lobby. Non, en fait, bêta, Kinshasa c'est pas père VT. Basta de Martyr c'est pas père VT. Mais fallait pas père venir à BT le 24, mon qu'on a BT le 25 soit BT. Ngana loba bongo na kota na yo batu. Voilà, merci. Déjà na loba on peut na émission batu ba otonda ezala plein à craquer puis na yamba maka awa. Et puis ton na yamba ma awa dans una décoration morale sous mystique. Non yamba maka rendez-vous le 25. Ngaku le 25 c'est ton cas concert les aussi là. Na stade ngana okota awa to fongoli kama poto lala ka awa. Nani baloba ni micro eto sara mongongo feregola. Tango ache date na ye achango kutukala batutu c'est comment est-ce que je peux dire ba eko diembe na date wana eza un problème te ba beta na bango ba koti sape batu mais biso le seul rendez-vous ezaka le 24. OK. Seul rendez-vous ezaka le 24. Comme si tu te mêler bagolo hein. Ah mais oui. Yo toi ba mi faut mettre tout au là. Non na za. Comme si tu te mêler bagolo. Na yemba na pesaka elengi ya nzembo. OK. Et puis na pesa ba te elengi ba yeba que Jésus de nuance a émis ko palola. OK. Na pesa ba te elengi belé. Donc nazo soutenir déjà autre part na Facebook na TikTok, na Facebook nanga, oui, na Instagram nanga. Et puis déjà on a ça les sacrifices. OK. Non les quatre presque tout le jour. Batubayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divers. Bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divers. A bossa libinoté. A Tchelibinope promotion angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Fidèles téléspectateurs, fidèles internautes de notre chaîne Congo SNG officielle télévision. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle moi votre aime les servantes. Cathy Fola, maman pour la maman de la nation. À côté de béton de Kenabino, poto solo là vraiment, na ma solo ezoleka na Katia République démocratique du Congo de notre pays, notre beau pays, République démocratique du Congo que nous aimons tous. Que yo Congolais, Congolais, yo kunape Congolais, Otolinga Mingi vraiment. Un grand merci derrière la caméra, je suis avec Berli Vengamete, un garçon intelligent, mignon. Et merci beaucoup à mon boss, papa Clovis et Fimpa. Un papa bon, un papa pas comme tout le papa. Papa Moronza Masala est spécialement car pour la banane. Merci beaucoup, papa Clovis et Fimpa. Et un grand merci aussi à notre AG du stade de Martyr. L'AG, papa Guilet, Fimpa. Et maman Doris Fimpa, maman ni maman, notre maman, la maman de la nation. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup pour ma confiance aux OCL, la mission Nakata Congo et SNG officielle télévision. Nous sommes tous là en train de mettre nos mains dans la pâte, question de travailler, question de vous donner le meilleur de nous. Donc nous sommes là au Forum Moulin, toujours un grand merci. Hercule m'envoie tout dans London City, papa Versas, papa Yoyo, Hercule m'envoie tout, merci beaucoup. Et mes condoléances à toi mon frère Lasconi Mounza, Lasconi Mounza qui a perdu son papa. Mes condoléances, pardon, le plus attristé. Nous sommes de cœur avec toi, Lasconi Mounza. Nous sommes ensemble ici, internautes, pour comprendre que Lelo, Nazana Barbie de la presse.
Bernard Kramete, Fongolé Langa Plateau, Nayamba invité Nanga, Barbie de la presse congolaise. Cathy Folo, Maman Popo. Barbie Mikolo, Barbie ne Makambo. Ah, il y a un boutique à Polo. Yo. Non, franchement, hein, ce qui Makambo, ils ont photo le bâté. Honorable Jancy Luonda, futur honorable. Luonda, Jancy Luonda, Kakane Mora Lobaka. On entendra parler de lui un jour. Oui, dans oui. Mogo ya Congo. Oui, oui. Ah. En tout cas, Nzambe wana ayoka kole la bana. Boni ma santé, ma chérie. Non, santé ça très bien Angola Nzambe et puis cause même à papa Hervé. Ok. Ça va. Balobi promotion, marketing, tout le monde a motivé. Mais moi, nous pesons la carte. Oui, pour monter à ma belle place, et l'aura malamu ezalara, il y a ma belle raté. Mais adage moi que le bacalélou ne se mange pas entre eux. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Les Gaulois, tout le monde a de certains, les calabés missions, bazo ça la déclaration, mon koboye, bazo y est que nous sommes proches de l'événement. Bino sikoyo, mutuboza positif. Pour le 24 et à papa Hervé. En tout cas, merci d'abord pour la question, Cathy Fola. Et le Koro et ça, la bon de fois, ils ont monté ma bé. Déjà, entourage ceux qui sont ma bé. Et le moment où ils marchaient, ils ont la tête. Ok. En fait, là, il y a bien un pour la tête. Et il y a une influence et il y a une police, il y a la malam. Biso toza ini papa na biso alakisa biso bomoko faire rigola papa Hervé alakisa biso bomoko et puis bomoko wana eza na batu oyo balinga batu basanga na te o bazape wana o balinga te ndeni oyo papa Hervé linge mingi o ba ocheka o ba ochanga nga ba ochanga kate il faut na yana ba moto mo bo pona na lukelo mo bo e panza biso quoi. Mais en tout cas, papa Hervé te muto. En tout cas, papa Hervé écoute ça n'est pas un problème te. Et ça ka bateau on débat délégué pour na makambo ya interne. En fait pour na makambo il y a le 24. Il y a le 24. Oui oui. Mais il y a un moment de fois, bon je sais pas, ceux qui te repèrent ça ont raison. Il y a de certains qui disent que papa Hervé est mal entouré. Il y a un le tout le monde ba fouille wana. Bon, tout le monde ba querelle, en tout cas pour na mal entouré. Eza moi kilo. Ok. Parce que ce total il papa Hervé azak entouré na bato bazo baté. Ok. Ba DG Polo bazali. Baza tellement ébélé. Ok. Bato o baza rappelle na papa Hervé. Papa Hervé a moi mukete. Nga ce muto yo yebisange loko mabe pour na papa Hervé avant na zwango non en considération. Il faut na ça analyse. Est-ce que faut na mituna. Donc papa Hervé za bongo. Bato baza pas entourage na ye baza mabete mais d'autre part des katolobara place bato malamu baza ya mabe baza ngate donc na kati na bango eza na batu mususu baza ya mabe mais pas que batunde baloba que no bureau ya papa Hervé za mabe il faut ba changer bureau non c'est pas batu nyonso eza peut-être na mutu moko ndaza mbuma ya mabe ndazo bebisa azocha poto wana eza batu nyonso en tout cas na linga batu ba comprendre un peu batu baloba ngo tellement trop et papa Hervé na bika Holanda biso bato balobara trop bongo il faut kotala pa entourage na yo papa po mayeninga na pamba te nde bato bazo yambara biso nde tozo sala émission na ba concert na ngai kati boye to yambanaka momona pe na yambi azo insister ka rapport na entourage aro yamba mutu muso azo insister ka rapport na entourage mayeninga na pamba te papa il faut vraiment kotala matu muso yo zo pesa confiance ke mutu aza yanga osanga mabete peut-être yene mutu kenda kopanza baninga libanda yenda olinga panza batu kuna patikala na yo moko oza bien ya mutu te oza ya biso nyonso ya na rolo baza bien moko aza lokwa patrimoine public voilà oza patrimoine public oza batu tuna ya ba bébé babota milelo donc oza papa Hervé na biso nyonso et jamais mutu moko bien deux personnes bakoko miso ya ye moko non ndetinga loba papa Hervé za papa nanga il y a d'autres personnes peut ba benga ke papa il y a d'autres personnes ba benga ke papa comment lango habitude voilà nous Congolais, Congolaises, on préfère
kobenga faire rigoler papa Hervé. Voilà. Parce que to lati sakaye kilo wana. Voilà, to lati sakaye kilo wana beau papa. Si quand on peut papa Hervé la ta kilo wana beau papa, na osenga ka ndena lobi na papa Hervé atala pa entourage na ye. Ma eninga na pamba te papa. Donc voilà. Merci beaucoup Barbie de la presse. Aujourd'hui, tout le monde a un événement, tant soit peu. Donc, calamité, tout le monde a un événement, il y a le 24 Ekozala, dans le stade de Martiro. Bien sûr. Mais il y a de certains chroniqueurs, journalistes, professionnels, Oto Yebi, Basala Moussala, Bango Kitoko, na marketing, ils sont bourrés de talent. Tout le monde a dit Basala Moussala, Bango, mais tout le monde a traversé de l'autre côté et pas il y a artistes musiciens à Congo Brazzaville, OEP Afrique, Makaye, Roga, tout le monde a dit ça va beaucoup et tout, mais Ninga la biso, consoeur, confrère, tout le monde va traverser Kuna, va dire na Bango, bazo taxer plus Papa Hervé qu'ils ont été mal considérés. C'est la raison à laquelle permettre Bango et inciter Bango à traverser de l'autre côté parce que Monique Kuna Baza bien considéré. Je sais pas, qu'est-ce que tu peux dire par là? En tout cas, Cathy, eza likama mabele. Ok. Likama mabele basakana na ngote. Papa Hervé aza congolais. Bao traverser pe ba kesala makambo ki sala ngo baza pe ba congolais. Mais ça fait mal. Mais de Congolais en face. Voilà, t'es. Zaïrois en fait. Biso, traverser pour soutenir Congolais en face. Pour me commenter dans Yoka, Congolais na biso awa, a qui soutenir. Donc, ce que ça qui ba guerre haute parce que qui me té mama beza makasi. Qui me té mama be vraiment za makasi. Pour les lots mutu moto otombo la loboko na bateau nyonso va traverser ke ba liambo nga Papa Hervé. Tout le monde est maniqué le bas, maniqué émission, à autant ça n'est pas Mike Lokamba. Le but, à le bike, à Tamukolo, mon côté, papa va passer à ta naillé et puis à le bas qui est le romoko, ce qui n'a beau sanité, que à Somba Makayabu, ce qui a Sala Makayabu, ce qui poisson à Kwanga, Baliana, Papa Hervé, mais chose grave, bon, on dira Somba Kato Alambaka, là j'avais pas vraiment maîtrisé, mais choses graves, Papa Hervé n'a pas dire naïe, à l'oba que n'a maniqué, n'a ken piana, batanga kombo na été. Mutumsu soka pekisi botanga kombo na ya sale on a raison. Ok. Salité so il qui trop na pekisi bino fo boyoka so boyoki te toki na on a justice. Azaki ne pe na raison pekisa parce que maniqué na notika la otanga komba Papa Hervé te en bien. Atanga. Ezala ken piana atanga en bien avant bakota bakoma batu ya bakoma ba warrior parce que to yebi que baza ba warrior. Mais mutu ngala na lobaraka ka mutu moko te azanga kolia mbonga Papa Hervé. Et lelo Papa Hervé za na événement munene o eza le 24 batu tout bazozela monde entier zozela mais bango ba préférer ko katisa pas mal il y a pas de problème mais roga ayeba batu nino ya zuna bango engagement soka tala ka be mission en kinte bateau batala raba yebisa ba prévenir ce sont des influents il y a pas de problème Kati maman popo bako za la influent ou bien influenceuse il y a pas de problème mais Papa Hervé akobeta kaka ba opé ba tikali atozo bundaka pona Papa Hervé cause l'influent ou bien influence ce qui est influenceuse ou bien influenceur te Papa Hervé a obeta kaka. Et rechanger Papa Hervé, Karine Mokondi merci, maman na Arieta, na bébé na biso, kalamingi te awa masolo Junior qui couli. Voilà, futur Junior qui couli. Voilà. Naebi que à côté ma solongo merci vraiment na soutien à Papa Hervé. Bango tout bazara bato ya Karine Mokondi. Même si à sala ba clash na ye c'est le passé. Même si à Silika c'est le passé. Atali que za artiste ya mboka mto azobeta à soutenir. Héritier beta qui a soutenir qui est même na musika azo saba live, azo poster, azo linga que batu balamuka ba o babos ba yeba kito bien ba o bazaki un peu mécanisme sous que ya concert
ekozala ou bien ezala te. Donc batika ba aventure wana s'il te plaît. Batika eza makama mabele ata bake kuna papa Hervé obeta kaka. Oui, ata bake kuna papa Hervé obeta kaka. Mais tomoni tobanda ko kasondike za ki spéculation. Il y a concert il y a nani Didier Lacoste. Voama Didier Lacoste concert n'est pas Robeta mais le 24 kuna na stade excusez pardon la municipale il y a Massina na changu kuna tout le monde ndenge pe bandaki kolobelango en fait jusque là ezalaki juste kaka kolobela bien que toyambaki ye moko pe à confirmer ki biso que concert wana ezali mais tout le monde a une lettre oyebimaki lobi la awa mokolo to pene pe sami ordre pene pe sami que concert eza le 24 dans le stade municipal à Massina na étant amoureux de la bonne musique, étant congolais, tout le bataille quoi, bisonne sur ma congolais, approbation de Ezani. En tout cas, il a bien trop, mais on a acheté la caca. Didier Lacoste, Mouken Tonga. Akoki kocha libaya na papa RVT. Mais pourquoi déjà na niveau musique aza musika papa ma papa beta le premier fils ma pesa na idiofa ba cha premier fils na idiofa idiofa comment attends ba pesa là on a idiofa fallait vraiment ouvrir ensemble le roi de la forêt notre coco fallait pesa là on est na stade de martyr tant ba beta qui pourquoi ko changer maloba bana bakota na mwa bazua pona maramba bongo même na ndako soko lingi bakolakisa te ke oyo nde menzoka soki oyo akei oche oyo non non pe ça perd na wera santé na le roi de la forêt na idiofa wana mikungu tellement le kaki ba misili ba yana ba mayebo bakilebu mangamu kilikili ebungisa ki vie makanisi ayo loba ngoka atika loba mais toyebi biso nyonso premier fils ezanani. Mais non, il y a le fils par rapport il y a ancienneté il y a Didier Lacoste et puis il y a travail ni Didier Lacoste biso tozawa biso na yo nzembu ni Didier Lacoste ya beti non abeta na kati ya maison mère vendre la terre on nzembu abeta na yemba na ndambu ya vendre la terre pour kaka ba yungula wana non je pas générique na ekanga quand même et que sona motema on les états mazaki na maison mère mais ça va œuvre na ye ben oui on a lobby et ça va handicap la merveille à répéter œuvre na ye à sala et pas mon pas mon kondi alinga kakutu te na silikanisa il y a pas de problème ayemba toi ayemba te mais mbongo ba pesara mbongo pesilaka mbongo ba pesi po beta et style nango ba pesi mbongo nga lobi nanga kaka et pas ya te nga lobi nanga kaka te yango na tuni pete fali faire nga sikona pesi mbongo nga sikona te papa Hervé na pesi mbongo papa Hervé non pesa papa Hervé c'est que Didier Lacoste ba pesi mbongo mais ezo leka batu de bazaza nango de na ba téléphone oui ba moni lolenge bazo te ba romona lolenge te mais déjà créer ka elo mbongo pour na en tout cas mbongo oyo ba pesi artiste na biso moko abeta eza Didier Lacoste eza Lacoste te oyo nyonso ba pesi mbongo abeta mbongo abeta na ye et sila nango mais biso to aka le 24 juin to saka na stade mbongo ba pesi ekosila mais kindeko bochango wapi na lobi kindeko bochango wapi to solo la dans le quoi omoni musique ma popona biso na lo omoni makama musique za nango soki eza ndeza la na bale oya beti toza des équipes automatiquement équipe moi il faut ka épaule eza loyal ata boke match nil bachaka soki ba bureau soki ba tiro bit ba blong voilà pokaka moko abima moko apola c'est comme ça la musique donc abeta soka robeta y a pas de problème mais toi na rancune na mututé afinga ndenge ba ofinga omoni banani ba ofinga mais
bakulu na o ba finga tant ba finga papa avec muto mukuse mais koza mukuse ça bien mukuse talonga na mulaite oh mais bato ba telemaki na Didier Lacoste ba finga bakulu na musicien te bato ba telemaki na Didier Lacoste ba finga yo boye mukuse boye y a pas de problème mukuse y a pas de problème mais to lingika mukuse wana ayemba abalola kingo partout mais Didier Lacoste aussi a dit qu'il va chanter. Non, il y a un lobby. Non, en fait, Kinshasa, c'est pas pervété. Stade de Martyr, c'est pas pervété. Mais il fallait pas pervété à BT le 24, moi qu'on a BT le 25, soit BT. Parce que tout le monde a qui aigle à BT qui. Félicitations. Parce qu'on ne peut pas nier, il faut toi bateau tout le monde. Félicitations à l'artiste. Oui, il y avait le plan. Félicitations à Gogan, héritier Watanabe. Il avait osé. Batuba kotaki, batuba yoki musique. Il n'y a pas de problème. Musique est en coton daté, musique est à yembandé na micro. Non, le stade de Martyr, non. Il n'y a pas de problème. Pour nous les kinos, ok, en fait. Voilà. Pour nous les kinos. La conception na yo. La conception na biso ba kino en fait. Ngana okota na conception na te. Mais na lobby kaka biso to beta to tondisa. Non, okota na conception na Barbie pour peut-être ozo banga ko tonda. Nane loko banga te yembo nu Yesu numéro 1. Azana ko banga te yembo no mutasimbi makambo tu. Ana ko banga te bongai. Obi pourquoi na lobby bongo Barbie parce que quand on voit Stade de Martyr, tozo mona to certes koyemba. Oya oyemba tu donnes le meilleur de toi. Na oyo yebi mais eloko ezaka important makasi bon so batu batondi yembite bon ok batu batondi mais yo yembite batu te na tout non batu tonda na bango mais il faut yemba kaka quand même il y a pas de problème mais on va le droit de faire ya mobile ezaka ko tonda batu batonda comme yo lingana loba bongo na kota na yo batu voilà merci déjà na loba on peut na émission batu batonda ezala plein à craquer puis na yamba maka awa et puis ton na yamba ma awa dans la décoration morale sous mystique. Non, il y a mamaka à rendez-vous le 25. Non, le 25, c'est ton cas concert les aussi là. Na stade, na okota awa to fongoli kamera poto lalaka. Voilà. Na okota mbala mo to bandi. Voilà. Mais en fait, vous ne comprenez pas que ezalango bitumbate. Non. Parce que tout le monde a na époque wenge to mona jibe piano zobeta na kana fikin to mona jibe piano obeta kotoyo we ranson azobeta kotoyo ezaki likamba bitumba to mona pe wenge zobeta na Stade de Martyr nani Roi Pelé azobeta na Imka. Hein, tout le monde est normal. Mais pourquoi tu as commis la tongue à PRV, Bagolois, Bozo Silica, il fallait pas tout nuance, c'est à la focus, pas PRV, il fallait kaka. Ceux qui moussala et pour Bamsou Bazolo Bakeno, balé sa banana bango, na moussala ou basalaka. Bon. Biso to tikali ko boya pona date wana te mais to comprendre que non papa vaza makambo ba date leka belé ba concert e betama na stade awa au moins na pe concert ya vie na biso o alimeta wana ni Félix Oazé quoi. OK. Tant beto au moins muto cha date na été a le 25 ba blo mo abongo en fait je crois na août au moins muto cha na date na été OK au moins na te goga na beta ki muto cha na date na été mais Balzoria, Motoyamba, le padre, papa sepeli sarabatu na koyemba, oh mungongo, nani balobani micro eto sara mungongo, feregola. Tango ache date na ye, achango kutukala, batutu c'est comment est-ce que je peux dire, ba yeko diembe na date wana. Eza un problème te ba beta na bango, ba koti sape batu mais biso le seul rendez-vous ezaka le 24. OK. C'est le rendez-vous ezaka le 24. Tout le monde peut place ba te ka billet te katifola. Yo moni yango. Non, tout le monde jusque là kaka par exemple pas à Didier Lacoste, tout le monde qui y a eu une lettre oui maki lobby. Non, lettre c'est un problème que bon OK. Azali et puis tout le monde a moi ba banderole et mais ba billet ba te ka wapi. Jusque là ba billet peut-être un peu artiste azali qui na nungu peut-être ba ko bandango pe la comme PDA ba pesa ide ambo on sait que ba ça na ba billet. OK. Comme ba pesa ki mo ça na ba billet.
Voilà Barbie de la presse les autres billets ezotekama promotion ezosalama siko yo na part na étant moi na ya Papa Hervé comment est-ce que on s'organiser pour l'événement il y a le 24 en tout cas naza vraiment au four et au moulin oui. Voilà bateau nyonso ba yebingai ba on a vraiment comment est-ce que naza au four et au moulin non là la tene naza bona na mama na pongi non là la raté naza wana na ba internet naza wana ba appel salabo en tout cas nazo soutenir déjà Papa Hervé na TikTok nanga tout le monde na comme si ba te belé ba golo hein yo toi ba mi être à tout otala non naza na comme si ba te belé ba golo na yemba na pesaka elengi ya nzembo et puis no pesa ba te elengi ba yeba que Jésus de nuance ayebi ko palola na pesa ba te elengi belé donc nazo soutenir déjà autre part na TikTok na Facebook nanga na Instagram nanga et puis déjà on a ça les sacrifices non les quatre presque tout le jour naba chaîne naba écran bato bazotala bato bazomona nde toza mobiliser parce que bato bazoteka ba billet ezara pe bakabola o bato ba billet baoteka ba billet équipe o basala bo équipe o basala bo équipe na biso na bakabwe na bayampaka tozo sa émission pona ko la musape bato ba gouvre les gaulois ba sur les terrains na ba Tracy ba sur les terrains ma beta biso to na biso à présent ça va l'aura tendance oui mère nanga ina pesio mbote bon séjour à Kinshasa oui bon séjour à toi Laurent Tendance en tout cas koya ya baki koya en fait comment est-ce que je peux dire billet bafuta te y a pas de problème bazo en charge te y a pas de problème eza bolingonde yesi awa aza famille ana musala il travaille na poto mais tant moni muto akati eza pe azu congé y a pas de problème akoka pour vendre na mikilia aya na kinte ba poussière boye aya ne kokine na bisote ba poussière et l'équipe boye aya na eta koki pour vendre kene vacances quelque part mais alingi koya awa na kin pona à soutenir son frère Papa Hervé Ferregola c'est déjà l'amour en tout cas merci mère. Merci, on est là. Toujours soutenir Papa Hervé Nabane Moussou. Mais ce qui est le rézali que Babeng ici moi batou pour la mobilisation en fait comment est-ce que je peux dire réunion ou bien nini on est là pour ça parce que bisonnion soto lobela moutoumon ko Papa Hervé. Oui, aujourd'hui nous sommes si je ne me trompe pas nous sommes le 17 juin. Donc ça nous reste que quelques jours, une semaine. Voilà. On a recours le 24 et conférence de presse, ça sera pour quand en fait, il faut se renseigner na bureau et tout. Ce va PCP, programme sous Torosona, Igor Lubasa, Kalaminte Bengae, Moutunangaï, bon séjour coûté, bon retour au pays, Igor Lubasa. Bon retour au pays, Blaise Créateur, Basé Belé, Ferrari, Marcaouz, Ferrari de gros bisous. En tout cas, na Sepelinde Bozongi, équipe Bimbezongi. Apparemment, vous aviez peur. Oui, parce que spéculation, Bimaki, Barabaki, Bakimi. Batouya Mabe, net ce que Bantimambi, Basé Belé, Batimambi. Exactement, Basé na pour sa Papa Hervé. Déstabiliser moral akimi bato bakimi plutôt ba musicien bakimi ata moko engeza déjà mabe pona biso bakangele bango te Ferrari ya bandosa snap ne oui partout oui à tambola et tout et la kisi que bakange po bato bakanga bazara groupe bokebo bozana bango bozongi bozana bango mais bango bazai Ferrari akeboe Blaise akeboe Igor akeboe bazaki libre mutumo wakanga bango te et la kisi que bayaya boza vraiment banoko boza banoko félicitations na bino nyonso vraiment banoko vous voyez pas que bazongi kaka peut-être oui on a stade de martyr et puis bazonga oyebi ba tourner bazana promesse ba tourner bana tourner makasi nano na août jet set. Après concert, bana tourner à Makassi. Pourquoi ba okima?
pourquoi nanu barokima baza ba responsable baza ba responsable bavanda ripa na bango baza na babana basi donc famille quoi et ana ba mususu pe azana mwasi nanu te obi azana mwasi me bana te mais famille na yende likondi po batelika abeta ripa palzuria les padres kuna salaire ezalaka babeta ya pamba te bana ba caché na bango bana ba gaulois et belé na États-Unis wana ce totali ba Edim Poiti na kati États-Unis à solo la rana bango. Merci beaucoup Barbie, nous sommes déjà à la fin de notre mission. Je sais pas un mot de la fin et puis en tout cas mot de la fin Zaka Batunion Soba à la mobiliser basomba ba billet. Félicitations à Batunion Soba ba billet. Merci na bino na nku félicitations te. Merci pour na bolaksa bolingo artiste na bino. Nazomona na ba live à gouver nazomona en tout cas. Merci na bolingo na bino. Merci na PDG Paul Moutou. Bimiseli biso masanga yeli biso masanga batutu bazomela tozoyoka na sentiment ko melango lef NKN 0 et puis Guinness, merci na PDG et merci na Junior Tchachompai na kati à Paris na profité maman mabanga na oui mabanga na yo Alain Zola na kati à Los Angeles mobali kitoko merci na yo Jean-Louis Makabo balobi mobali mbinga mignon balobi pese la mbote na Cilia Aigle Jaune toi na ba deux Cilia Aigle Jaune le véritable ya mère na biso parler mama ni mama yewana après Cilia on a boaki wana aza bébé ya mère na biso similaire ya Cilia Aigle Jaune voilà yenda za parler kuna na pesi mbote Cilia na Cilia 2 NDT NDT wana na biso ke wana za azana DT azape na 3T wana mère na biso moi si ya papa Hervé artiste oyo moi si se respectaka yi wana na pesi mbote merci il y a Aigle Jaune na pesi mbote na pesi pe Junior Bongongo balobi Union européenne marambu tout yana maboko na ye na zilepe kala mingi tazoya Papicho King kumu asombi 2000 billets na 20 bis a chepo na bana kin merci papa je t'attends vraiment je veux n'habite non sauter à l'aéroport merci pour naïe et je vois aussi Concile de Best na kati à Paris autrement dit Consolada Alobi, mère chef, la femme du boss, la femme du chef, ma maman chérie, je t'aime beaucoup. Et Eddie Poiti, n'abora qui est déjà dans les États-Unis, n'a pas tenu sur la poupée Barbie, sur la profiter pe numéro dans la monco, plus 243 9 21 95 670. Appelez-moi, bah ma banga, bah conseil nabino, bah reproche nabino et ça l'en bien. Votre Gauloise Ini, merci. Merci beaucoup Barbie de la presse. Et un grand merci aussi à toi. Barli Vengame, tu es derrière la caméra, de longues jambes. Merci pour la présence. Merci à toi, mon boss, papa Clovis, film par Hercule m'envoie tout. Cathy Fola, donc merci. Je suis là. Merci à Percy de Fola, ma fille. Allais-je dire, je t'aime énormément. Et vous allez scotcher branché. Challenge les âmes encore. Abonnez-vous massivement. La chaîne Abisso, vous ne serez jamais dessus. Bye. À la prochaine. Bye bye. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divers. Bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe. Maison divers. A bossa libinoté. A tchelibinoté promotion angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolis solo.